Et c'est la mutususu qui ndoki et kanga makambo ebele abino. Ozomona. Mais ozo prier, ozo lukanzambe. J'ai bête pas neko lukanzambe. J'ai bête pas neko sambela. Mais lokola sanga ki révélation ya makambo esimbaite. Est-ce que mutumo ozo landangai? Parce que la lingi to sambela. Prière ya première né, et ça prière ya succès. Et ça prière o to lingi nzamba fungula. Ozomona. To remarquer ni Jebet asali azu conscience. Alors bina kati ya fina nga fona boya vieux. Il faut lingana yeba et loko les salake ngala botate. Et loko les salake ngana voyager te. Et loko les salake ngai batu na famille na biso bakufa kaka boy. Batu babela kama boma. Et loko les salake ngai na bota babizengi. Ozomona. Jebet azu a conscience. A kepa ya mama na ye. Ngine psande komoko boy. Délivrance et yaka na vie à mutu. Ceux qui m'ont eu conscience. Ceux qui ont eu conscience na yo. Ont eu conscience ya état aux anango. Ont eu conscience que vie n'ange so marchete. Au lingo lukanzambe. Dieu va t'aider. Jaebet, et ça peut la battre décourager. Et ça peut la battre que no ego simbate. Malobi ye moko lokola na souci à vie na ye. Alors no fona ke na tuna. Yaya. Grande sœur aux olandanga. Grand frère aux olandanga. Papa ozolanda ngai, mama ozolanda ngai, ko hésiter na nuté. Na yebi ke nengo za wana comme na suka. Na yebi ke nengo za wana mamituna ozoko se poser ba question belé. Diabète on nzoto langezo silate. Sida on nzoto langezo silate. Cancer oyo, makambu ezo silate. Otamboli na hôpital ebelé, otamboli na ba médecin, tradi moderne, partout otamboli. Mais solution ezate. Meta muke ko benga biso. Ko hésiter te. Na yebi lo moko. Vous êtes déçus par rapport à ba pasteur. Vous êtes déçus par rapport à ba prophète ba comme belé ba osala. Vous êtes déçus na makamba ba lo banayo. Mais eloko linga senga yo ko douter na nuté. Benga. Loba prophète. Prophète Timothée. Ngande na saboye na zo comprendre te vie na ngai. Nzambe ya bombo ya osala biso grâce. J'ai beta yoka ki batute. J'ai beta lobi te ngafuna kena kutana mama. Et tango aka kutali na mama na ye. Kokende deja okutala na mama, et sa consultation. Azoluka ayeba ni nezo marché. Soko tali même na Bible na 1 Samuel chapitre 9. Tango ba nyama ya kisebungaki. Papa ebisi Saoul na serviteur. Alors bokende boluka ba nyama. Ba keko luka ba nyama. Ba boya kite. Ba keko luka ba nyama. Ba tamboli. Ba monaki ba nyama wana te. Saoul a été serviteur dans 1 Samuel chapitre 9. Alors, tozonga na biso. Ce serviteur a dit non, tokozonga te. Il faut to lukabanyama tozonga na. Mais na mboko to komi za la prophète. Loko na biso boko to luki to zuite. To tamona ba mboka to zuite. Maele sili. Tokozonga tata maele sili. Il faut te consulter maintenant les prophètes. Ozonga. Ba consulta prophète Samuel. Et le prophète Samuel a expliqué bango et ce qu'il a ces années. Maman ozoluka guérison. Papa ozoluka guérison. Ozoluka délivrance sa vie. Au tamboli pe mingi. Au luki partout. Au consulter même na banganga, na ba framason. Au consulter bato ko kokola kiti. Mais ozo remarquer que changement exact. Ça là le serviteur ya Samuel. Alors il y a Saoul. Alors il to consulter les prophètes. Nous avons besoin de consultation. Je suis un prophète à domicile. Moussa les osalam. Nzamba zo benga. Nzamba pa bande konoso bazo benga biso partout dans le monde. Nzamba zo ideba. Yaya benga. Ba numéro de opes ba numéro na biso. Benga lo bangai ne na zaboye. Je ne comprends pas ma vie. Na lota kaka ba ndoto mabe. Suki na lani na zolota ndoto la zo bunda. Na lani na zolota ndoto la zo pumbwe. Na lani na zolota ndoto na mai. Na lani na zolota ndoto na bala. Na zolota ndoto la zo sala musala. Makambu ebeleze la bandoto la. Benga lo ba prophète. Vina ngai eza ko se compliqué. Na lingina yeba nini esala kina marché. Nini esala ke vina ngai eza wapi. Yo pesa na souci lokola bandeko yo. Bazalaki na souci ya banyama ba monana. Yo pesa na souci ya vina yo ebonga. Zala na souci ya guérison ya vina yo. Mais pourquoi ko loka mutu? Pourquoi mutu a yebso que non
Ah, prophète, tu l'appelles, c'est un aventurier. Aïbenga mbongo, escroquer ngai. Yoza na problème. Mais au lieu, au compte de la souci à vie na yobika, yozo yoka mutuana. Mais mutuana zo découragé, à sa bonne santé. Mutuana zo découragé, wana. Yazo aza kimia. Mais yonne mutuana na problème. Osomo. Voilà pourquoi les nègres sont comme au sol nanga. Benga biso, nzamba linga sali. Toi la prière à ma première année. Loba que prophète, n'a pas linga kota prière. Kota na lo sambo. Pesa biso, o eza problème na yo. Nzambe akosunga. Nzambe azosunga. Osomo. Jaebet, tango kepa mama na ye. Mama expliqué le bina ye. Et loko e kangi fi na yo, o e avancé te. Et loko ezo sala ke yo okende liboso te. Eza ka kombo. Kombo na yo ndeza malheur. Kombo na yo ndeza problème. Tango Jaebet mama expliqué ye. Soki akende kepa mama te, alinga yeba te. Excuse. Ce qui n'est pas maman, il fallait qu'il n'ait pas maman pour ayeba que comme nanga indeza blocage à vie nanga. Osomo. Ko kende ko conciliter un prophète, no ko linga ko yeba peut-être obomaka libala batu moko boye yango ndeza kosa makambo na yo. Peut-être ozwa kama sabatu yo yeba te. Yango ni cause la cause ya ba makambo zo vivre. Peut-être oyiba kambonga batu. Baloba mabe pona yo. Yo yebaka te. Peut-être cause la cause. Peut-être la ba bien malaki. Siko tangu yo ye pas prophète. Obengi prophète. Olobi prophète vina ngezo bongate. Na lingina yebezani. C'est alors que les prophètes nzamba ko yebisa ye. Ce qui vient zo bongate za pona boye, za pona boye, za pona boye. Et c'est alors que tu dois former les nzambe et Dieu va t'aider. Ozomona maman. Voilà pourquoi tu bandi prier. Nazana besoin bandeko to benga. Bandeko si ba bengi biso bazali te na kata ba ligne de prière. Peut-être yona no bengite. Mais ozala besoin kota sur prière. Numéro na pesi yango. 00243. Otie na lobi téléphone appel téléphonique o ezala WhatsApp te. Yango nazo pesa. Peut-être ozala WhatsApp to ngo benga biso direct. Yango nazo pesa. 00243 97 168 0074. Wana appel direct au Bengozui. Mais ce qu'on va rejoindre biso na WhatsApp. On le dit prophète, on va bengo na WhatsApp. Numéro yango 00243 toujours. Otie code si mobaki si numéro 84 27 77 879 899 084 83 084 27 79 899. Wano bengi na WhatsApp au Zubiso. Et toko sambela na yo, le Seigneur ne manquera pas te bénir. Que Dieu vous bénisse. J'ai bête tant ba yebisiye, a reçu conscience, a reçu révélation, de j'ai bête à prier. Toko ki ko prier te, sans pour autant yeba, qu'est-ce qui est à la base? Elle est comme moi quand il vient. Ça le col à j'ai bête. Sauf qu'il y a deux rois. Et c'est là qu'il y a trois rois, bah non, qui ne bitumba. Bah comme il y a un zéla ma esili, bah on peut y a bango na banyama. Josaphat a ebisi bango le beta ba ma esili. Deux rois bah découragé. Mais Josaphat a dit non. Na mboko to comme il y a un prophète, a opé sa solution. Yaya benga. Nebi ke nengo sawana. Oza la ba problème. Malade, ils ont nzoto ba. Yesu azobiki sa malade nyos. Ba formule les ali ya ba guérison. Soki moye ezalaki na ngana tina bino ba image, omona ba image ya ba ndeko ba biki na ba sida, ba ndeko ba biki na ba cancer. Eza ba montage te. Eza makamu Yesu azosala. Ozomo. Benga lo ba ke prophète ne na zaboye na la problème. Ne na zaboye ngai na la problème la justice. Na la problème la justice te zo baté ndenge na osala. Schéma ezali. Formule ezali o nzambo osungelo za guérison. Toza la ville à Lubumbashi. Toza la ville à Lubumbashi. Sala lokola Jaibet. Sala lokola serviteur ya Saoul. Sala lokola les trois rois. Kozela teke est comme un trop tard. Maladie comme grave. Problème ya munene. Mais benga déjà tango zo vidéo. Loba ngala continue na ligne.
basambela mpo na nga vie échange. Ozala bana baza bizengi, ozala bana mongol, obota bana bizengi, okoma okoka même soni mpo na bana na yo wana kobanga te. Benga loba prophète na comprendre te nga na bota bana bizengi, mais na lingi na yeba bizengi oyo pourquoi nzambe akolobela yo pe okomona bana na bizengi wana bakoma normal. Tozala ba témoignage, mutu azalaki kizengi akomi normal, ezali ba témoignage ezali partout esiko ozali. Ozala bana kizengi, ozala mutu aliboma, ozala bato baboma, ozala vie ezobonga te, bozala lié na ba blocage, makambo eza te mebele, linga kota la ligne de prière, ba numéro yango na pesi, benga biso et le Seigneur ne manquera pas vous bénir. Nzambe apambola notre sœur la danoise. Ndeko andima kozwa responsabilité à partager message pour le monde entier. Nzambe apambola. Et Nzambe apambola bandeko nyonso bazo benga biso. Bandeko nyonso baza na ligne de prière. Nzambe apambola ba. Que Dieu vous bénisse. Prière ezobanda déjà, tu banaki prière depuis minuit. Ligne de prière, bandeko baza na ba jeune, baza na ba prière. Kaka yonde na no bengi te. Voilà pourquoi benga okotambala moko la ligne de prière, pe Nzambe akozanga te kosunga yo. Que le bon Dieu vous bénisse. Amen.